voilà, salut à tous les étonnantes et surtout bienvenue sur BTV3. Donc BTV3, tout le monde donc vous zappez et l'autre côté on a la Kinshasa. Donc Zangai Wabino, l'Android de la presse congolaise Nadège Beauté. Mais émission na biso moko obo ngara mingi RD Congo nanga. Donc RD Congo nanga, Congo na yo, Congo ya Mardoché Mpueso, Congo ya Papa Pierre Elvis, Congo na biso nyonso, Congo ya Dadi Lubaki mon grand frère propre. Donc Congo ya Magnette Belundu Beauté ma grande sœur propre depuis les États-Unis. Donc RD Congo na biso nyonso. Comment quand on est ngara mboka na biso. Donc c'est que le bel ya ngote mutolobela. Quand on est la kakibino que demain le peuple photo meka kosola na ba peuple surtout ba bavanda à côté ya route on de ba monde au sanzela pour tout monde pas venir eza ya kobe ba rande bo mona kuna ba mama ba olamba ba mama msuba zoteka awa mais avenue oyo to bite ko ba salto nyonso pe et ko ya onde ka sala pe ka raponzela mnene e be ba makada me be ba bonjour papa bonjour maman toza awa na BTV3 tozola ndayo mwana mboka toza awa na route samne to monde azo bongisa et personne eza na nini ndelo lelo ba yeko kanisa mne ba yo bongisa mne nzela la loi de la de ce makasi au moins que ça que ça dit on a dit que ça dit là on est à 10e rue donc vous demandez pas ça là de facilité vous allez à côté dans la mariage c'est une de la robeda vous avez là par marché c'est ça vous avez marché ni ça l'intérêt va bien ma boule va tout comme tu les gars et tout mais même on ça la biso de l'anzela là on se prend la makasi OK papa na tende za moi à côté nzela combien de temps et babo nzela ezali ya robeda pela que les amis na millions de nini so tali ka c'est des amis na millions munene et na makanza na millions munene tu vas venir pour le gabi na ite na mapasi mais bande la salle sur moi je vais gratter mais on ça la quand on se prend la makasi OK donc tout le monde que déjà on se fait la seconde to éviter ba on compte tina ba venir ça venir déjà za obeba boza pas venir munene avenir Simba avenir Simba c'est ça et de ça on ça la awa ba bon c'est la biso ba bon c'est la biso na nous on ça la kadam kuna baba ya ko gratele biso ko gratele mabanga ah so mbude je ko ti micro ko tala bo so biso ça peut aussi la biso ah la gratele biso ko ça biso maman OK merci papa to je peux papa na sima merci maman OK merci papa to ebite na yo pe ideni ko bakisa awa ko to même mabulu miso esale mabulu eza muketo mela pe ba misusu ba pe ya quartier ba ndi ko zwa ba mabele ba ndi ko ba mama mabanga na mabulu to ebite bino awa na zo ya ka ba osala bo to mabulu ko magami ne c'est la ça la liberté pour lingo donc ça va pas la détail que on a lingati c'est ça à lingati dans cette première cas on va faire là déjà et que c'est que là vous on va faire la vie sur la terre c'est que c'est maman ignore puis à banga kuna et pour mayo point de shit mayo merci papa OK merci bonjour OK voilà tes appels à maman moboti donc maman bonjour comment maman zote kana kwa ya fini na wa venu simba nde ba uti koloba et personne les amis ni papa nde bazo bon segment là o baby ya tango merci beaucoup maman na le le question là zela o ko le la kumundu c'est une le bon qui na ba mama o kamne ko le ka biso mais que c'est comme ma kasi de ko la ba bon c'est la biso nzela o yo que c'est comme ma kasi ma donc o sene de ko za na ngo nzambe ka mutaye bi mo ko ma mo ko na mo ko ko za ka si c'est comme nzela o yo ka ko ka le mais que même kaka abandi ko bon c'est nzela o yo ba le bi ko se ko le na munga kula kuna tina na kata na kala donc ekende pe osu ba kaka na bebe fete biso suela biso zanite bande ko na biso kuna pe ba zonye kwa matela nzela poto nzela na pe biso ko mingi ndeko ba bande ko misala osu kana nzela te ekende tina ba baita kuna na bikolo kuna na kote ya nani kuna na donc c'est pas ni makasi vraiment nzamba pambola pe ya zwaki ndio oyo konzela oyo ba bongisango OK maman de bezala kana ba salon na bino samedi te mono za na kwa avenue za robeba rozote kana sa kuna zote kabilamba kuna malewa to ebite de ko za tete bino moko na bo s'organiser bo kangisi soit le pesi ba jeune garçon ba sali soit bino moko ba maman bo bongi c'est en place bo zote ka avant que l'été voilà qu'est-ce que ça bien maman na kana journaliste et très c'est la question qui toko nzela oyo le tete mutaria o bongisango c'est ça ngai meta yepe meta il faut que ko bonsa aussi dans la biso
quartier ozolanda soki mpenza biso tolingi ke chef du quartier jour ya samedi chef du quartier jour ya samedi atelemaka mpona kosurveille soki na liboso lopango na ye ezosalite mpo na lere ya kala ndenge mobuta bandaki toza mpe na kini bopeto déjà balansaki déjà kini bopeto tokamwe a bopeto ngo ekomi te tala salite bamosusu babwakaka basalite na balabala na liboso na ye abwaki matiti wana sikoyo kini bopeto ngo nde boye biso tolingi vraiment mama journaliste tolingi ke chef du quartier atelema jour ya samedi ntango bazosala salongo soki aye komona na liboso na ye eza salite amande erase mpe aye kokuta na liboso na ye amande ndenge lere ya kala ezalaki lere ya mobutu ina nde ekozala kini bopeto mpenza ekozala mpenza malamu ok kini bopeto so okoti ekozala mpe wenze pena donc soki nzela eza bien te circulation mpe ya mbongo ekozala ndenge nini po toyebi ke mabulu wana bande kocreye baaksida mambo bande ezala ebele donc tosepeli kini bopeto wana donc biso awa tomonaka chef du quartier chef du quartier aza te biso suye na biso elingi te elingi te babourgmestre mwa tour abetaka bourgmestre mino ya commune ya commune ngiringi tomonaka ye kutu te boyebi mpe komona te toyebi ye kutu kombe te boyebi ngiringiri toyebi ye te asireyaka na ye te kini bopeto yango te tomonaka ye te biso tolingi ye atelema te amonaka ndenge bourgmestre ya nini balobaka ya nani petitango nde banda kotambola tomonaka na bebe climatiseur ya kasavu kitambo tala soki oke na banani ya nini ya commune ya kasavu te ya kinshasa na bango eza propre le pourquoi biso tala balongoli biloko sikomi okomonaka na butu bapeuple baye kobwaka mais mpona bazobeta ctt mpona chef du quartier azomonana te po abelela biso tolingi chef du quartier abelela mpo bato babanga kobwaka matiti na baterase ntina babalabala ok merci mama ok voilà toza continue toza mpe susu na mama bonjour mama toza awa na ville na bino oyo elengesa na route oyo elengesa tala caméra mama na vini simba awa tomoni mpo ezoteka na coin toyebi tokondima kotekaka na bosoto boye ya veni salite tokoluka solution nini vraiment bokosala solution ezali awa de bachef ya balabala yebanaka te fo chef ya balabala ya responsabilité na ye apres bourgmestre mpe azwa ya responsabilité d'avenir chef du quartier apres bourgmestre na bango pase na kala samedi 14h motuka elekaki babiso salongo sikoyo salongo yango basalaka de 8h à 10h tomonaka motu bato bauta kuna boka salite na terrasse nyonso eza basalite na lupango kuna mazouta na lupango ozwa confiance ya kobonisa balabala jérusalem ebanani mpa na ye soki mpana eza salite kobonisa balabala ndeni siko balasa te kimbopeto tomonaaeneso basalaka te otona mokonzi ya balabala te mokonzi ya balabala banda fo mokonzi ya balabala aza te tomonaka ni chef de quartier ni mokumestre bongo komona badesebese bopesa mpo baplaka bango te esa bango esalongo eza te na opia yo te bokosala te mama oni mpano eza propre osangisa bajeune garçon ya quartier ya ville na bino surtout dans aveni kano ya pamba osala te osala eza ndeni papa nde babongisa bino nzela eza bien te bokoteka te malamu te ye bazosala tosepeli mais faut bien suivi c'est ça suivi fo ezala kala tozalaki na bakantenie bazakokoma balabala bakolanda po fo bakantenie bazonga kantenie azonga asaka mosala normal kantenie soki azosala mosala normal kantenie fo azala kaka tokoma balabala alandelaka prince so kantenie azala te basali en vert faut qu'il y ait un cantonnier ok merci maman Baxito il faut qu'il y ait un cantonnier d'abord ça c'est ma cantonnier so bofika bango bafikamaka na photographe te ok voilà tozo continue mosala kaka nde toyebisaki bino toza mpe ana papa bonjour papa banzela oyo ebebi ya combien de temps mabulu wana nde pene ezalaki wana ezwi bino combien de temps en tout cas soki na bosani te nzela oyo mbala sika baréhabilité ntango ezalaki na 2006 ok mais depuis tout bopeba mpo bakoréhabilité ngo de nouveau apres kosalaka ba 3 ans 4 ans ok papa nde so babandi mosala 3 ans yango oyo ti baye kokanisa bino lelo baye kobanda mosala tozomona mosala ezokende bon bien que mpona biso bacommerçant tozomona kezokende malembe pote eza kohandikape biso na koteka mais de toutes les façons mosala esalama yango bien toza koapprécie yango soki esima en tout cas eza toujours avantage na biso ok est ce que nini ekozaka bamabulu wana na baprince kobukana to
boyebi te balekisaka mabele balekisaka ziel batiaka nsima moke to ndenge nini to bino moko kozala kobatela te ce que je sais kobatela biso c'est très bien ce sont les entreprises oyo batongaka babatelaka omeza oboma bango eza tirage ntango ozosala tirage te bamai oyo efondaka na makadam c'est souvent bamai wana nde ebomaka nini soki ezosala de mine ebeti mai ekule nango facilement na bakaniva en tout cas makadam ezaka molai omeleli kaka l'entretien bazotonga bien le suivi nde eza te ok papa nde mpe totamboli na avenue na bino awa na quartier na bino na commune na bino nzengi tomoni ondire kimbe mpe tokoto ekomi te ekombe salite eza kaka tokoti na baveni salite bafulu parci parla ça eza na raison soki oveli mpe kimbe mpe tango ondire bapriorité nango ezaka na bagrande artère omona bagrande artère neti awa biso lelenge avant basala mosalo bakiraki balongoli na gambelo soki bazosala c'est comme si na bagrande artère kaka soki na bari bavine mike mike là vous avez raison kimbe mpe tokonanga ekoside mais na banzela minene quand même ta bien que mal ne bazosala ok message ya suka kopesa pa bakonzi bakanisi kobongisa bino awa mpe soki circulation eza bien te boyoteka mpe malonga te po insécurité kozala baaccident kozala mingi toyebi te message nini ya suka kopesa bakonzi non message ezaka moko de bakopesaka badirige mboka ndenge babandi de volonté politique wana ezala kaka ya kosalaka pie na mboka mboka eza monene misi ezaka na kisasa te intérieur ezali eti basala mais na oyo déjà babandi toza koapese bango tolingi quand même bazala animé na volonté politique po misala ya bien ok merci papa tozokontinue misala toya sisi totala sikoyo évolution soki ndenge nini merci que bonne journée voilà merci tokomi na biso na suka ya émission na biso kitoko RD Congo na ngai Congo na ye Congo na biso nyonso donc lelo tobaki mingi tolobela makambo ya banzela donc yango tobandaki awa na kuti ya elenge sa rapport ndenge toyoki bino mo boyoki ndenge population elobi ke route oyo ekenda ntina bypass na rue courant kuna na Mongafula donc c'est ça donc même bazobanda awa baleli vraiment esuka na nzela te bacontinue mosala donc awa nde bango bazozwa déjà kino baninga nyonso tikuna prochainement tokocontinue tokotambola tikuna nyonso totala kaka mosala ndenge ezokeye oyebi ezalaka kaka nde likambo ya ngonga merci na bino nyonso vraiment botiraki attention botalaki biso ebande kino suka merci na boss na ngai papa Pierre Elvis merci na papa Mardoché le coordinateur ya chaîne oyo BTV 3 papa Mardoché poste donc merci na bino nyonso babone na biso boyemba te bango nyonso basabone te bosabone massivement donc bokorate eloko te bokozala jamais dessus epa na ngai l'android de la presse congolaise Nadège Boteyo kaka nde bamama balobi bakantone bazonga pour que nzela esalema ezalaka toujours bien bokomesa komi na ngiringi balobi bayebi oko biro ezala nango eloko te donc terrain nde efo kobetaka mwa tour na terrain bato bayeba yo bayebake bourgmestre oyo po tomoni awa lokola kini bopeto efe nango kutu eza te kini bopeto ekomi nango na komi ya ngiringi te surtout na baveni oyo nyonso eza koto aveni simba baveni oyo nyonso donc bondeka kosala mwa effort babourgmestre bokitaka na terrain mosala eza kaka biro te mosala mpe eza terrain vraiment prochainement tokotambola susu tocontinue kosalasala mosala mpona bino bozala jamais dessus ok on va au prochain numéro